Néné, yo na allié na yo. Bon, déjà démasqué. Ah oui. Et là, quand ça a bien passé, il y a des dates. Date à France, ainsi que date à Belgique. Néné a beaucoup souffrir, Penza. Ah, pendant la Penza, je vous assure, beaucoup souffrir. Souffrance n'a bien eu, et après, mon laï. Parce que, à part le deux dates là, il y a encore tant d'autres surprises. Donc, souffrance n'a bien eu, et ça. Il y a un merci na babakou ko ba comprendre ba démasquer bino. L'autre fois, baki ba lembe na bino, ce qu'il camboyé, bo distraire bango, bo lomwe bon objectif na bango. Mais abakou ka lelo, nene abakou ka lelo, a comprendre ba jeune na bino, a comprendre misa na bino. Misa na bino ya butu, misa na bino ya soloka, abakou a comprendre nango. Donc et simba lisuti. Donc, mission, peut-être qu'il y a une réunion na bino, hein? To boko ta réunion. Bo ba en tout cas, to meka bango te bana ba koy makasi. Te bana sila ba koy makasi. Ba koy makasi. En tout cas, nenia, pesa sango na réunion. Ke ba nes bo sel ba plan na bino, ba projet na bino et simbati. Pour te nzambe ana contrôle la nyonso. Nzambe aza pena ko battre la nyonso. Ah oui, et à peine bongo, souffrir maman. Merci de m'accepter avec mes qualités et mes défauts. Bien que de temps à autre, je fais de bêtises. Olimbarate, tu es là. Et je dis aussi merci de nous supporter, nous toutes là. Je parle au nom de mes sœurs aussi. Il y a Naël qui est là, les autres, il y a Bambino qui est déjà en route, elle arrive, les autres, Baza, absence. Pendant le Banacombo, on a vu Sonyoso. C'est vrai, hormis ce qu'on fait avec vous, on a une vie privée. Et nos vies privées, deux fois, ça vous colle sur la peau. Parce que des fois, ça nous arrive de ne pas très bien se comporter. Et du coup, quand on se comporte pas bien là, les gens ramènent ça sur la toile. On vous insulte pour rien. Si on n'était pas dans votre vie, on n'allait pas vous insulter. Il m'arrive qu'on vous insulte, tu ne laisses pas. Tu es là pour nous. Tu ne jettes pas. C'est comme on le dit, nous avons les maramines, on a été. Tout le temps, je me dis, il faut bien vous comporter, il ne faut pas faire de bêtises, il faut être moins visible, il ne faut pas trop sortir. Bon, un exemple à maman Abino, la jeunesse, des fois, ça nous pousse de ne pas faire ce que vous nous demandez de faire. Et quand on fait une bêtise en dehors de vous, ça tombe, boum, ça vous colle sur la peau. Ce n'est pas que je vous aime pas. Peut-être vous me trouvez, je suis un peu dure. C'est parce que c'est par expérience. Je n'ai pas trébuché. Là où nous, on a failli faire des erreurs, ou si on a fait des erreurs, tant qu'aîné, Mams nous permet de dire. Si je vais ailleurs et que je fais des performances scéniques, bon, le bam, comment on a si là? Donc, nous sommes là pour la si là. Vous voyez, partout où j'irai et qu'on me donne un rôle et que je le fais à la perfection, le coup nous ont encore pas Mams. Donc partout où je vais, donc je suis dans mon moment. Sila, Abimarana Linda, Linda 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 très bien. Bibey, Linda, quoi ça, Linda coach, ou bien Linda nani coach, Bibey, Nana Linda Toyebani, très bien, très bien. Linda venait chez moi, Linda venait dans la boutique Nanga chaque jour. Non, Linda, avant qu'on m'en a si là, avant qu'on m'en a fait moi, Jamela. Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. Et ça a bien mère des jumeaux. To pesi nzambe merci mon pesi na pema. Nzambo apesi biso tango yo, pe apesi makasi na nzoto. Tolobika mokonzi, merci. Merci ndeko epozuli baku mama akola biso la mokona lelo. Tika ete nzambe apambola onde to misala koloba na kati ya communauté zanga ton. Mema kama koloba e za ngakate. Toye po makambo yo eza. Ah oui. Na moi ndeko mo bunela mère de jumeau. Ozongi sous makambo yo. Na yebi ke pa commentaire a boy tout ça tout le temps. Pour la nini bolobeli boy, pour la nini bosali boy. Bandeko. Tu veux que tant ça ba analyse.
chaque chroniqueur, chroniqueuse, a une pensée mobile ou aligné à ça. Et moi, personnellement, ce qui m'a dit à une émission, à mon que l'homme est touché, analyse nanga, l'homme est touché, ça lui est bien. To et bon si le lengi mo yakozala pour nanga la mission est accomplie. Pour nanga yango wana. Parce que dans les réseaux sociaux il y a tant de leçons à prendre. Maman nanga bande koloba tant que toza na mokili. Toza tu ba leçon kozwa. Atoko mukolo comme nani to na posta ba conseil to kozwa tu ba leçon. Ata mi bangé bana posta ya conseil, bana posta aussi ya kozwa ba leçon. Makambo zele to moni bongo vidéo to na tini ba short ba vidéo bomoni ndeko na biso Michou ndenge alobaka ntango ezalaka bongo na anniversaire surprise asila biso alobasi alaka ye ndenge Michou alobaki ke sila alobelaka bango mwana bato apesaka conseil alobaka boluka te toujours bozala na visibilité makasi toujours bomonisaka bona boye ye apesaka conseil alobaka na bango mais bango nde bana ba vie privée na bango et oyo bango basaka na vie privée na bango malheureusement soki ezongi retour nango yaka ke sila afingama donc bandeko na biso ya basi nyonso to ya mibali bandeko nyonso to bayebi ke basalte na bango bambeba na bango ekofingisa sila donc baza consciente bampaya te ndenge miso mo ya Sherika abi ndenge sila a se comportaka likamta mosu ezali akoleke pa na bango te omona kaka bu apesi mutu mosusu ake kosola na bango et mais otolandaka bongo na sila bandeki koloba na télé-réalité ya Michou ezaka penza bongo Sherika aussi la témoigné et Michou aussi abi ke non sila loba na bango. Mais malgré bon, Sila atika bangote, alinga kabango. Donc ça prouve que Sila c'est une mère. Oza maman ezaka ate obimisa bana mokili boko na maman non. Ki motema wana ki bo maman. Sila azanango. Sila azanango. Et bandeko ba comprendre que biso ba oyo. Surtout ça lombilinga mina nzela to fingisa mona mwasi o baza consciente nango. Donc baza ba payate. Et ndeko na biso linda lobango kutukala. Na otolandi ke bisika nyonso kotambola soki osala musala mobwe baomona mwana ndi mwana sila bisika osali koleka baomona ke tala mwana sila ye wana donc bolamu ba qualité ba capacité baza nango ekotombola sila ba mbeba na bango ba erreur na bango tant que ba ina le peut kofingisa sila yango peut-être komona sur les réseaux sociaux. Et ce qui est pire, les lots, en tout cas, vidéo à Néné à bande écoutant que ça m'a que Néné a qualifié si la lele na linda. Vous savez comment paroxysme ya kibuzoba ya kibondoki et comme na réseaux sociaux et ça les sort un peu kobanga. Bandeko mona mwasi oyo nini au lieu que akoma opesa nga kanda na makambo na ye na balokuta na ye na basorti de kama makambo mabe mais nga par contre akopesa nga ne mawa akopesa nga mawa parce que premièrement na mwana ke aza maman aotambola na mwana butu moya ke kotambola na mwana ye moko poto yebi na mobali te aoke koyenga na mwana ayebi te esika nini mabe ko komela ye. Mais quand la mutu loko a nene a zanga ki bo moto boye bandeko ngai ko pesa nga mawa bandeko bato musu to na réseaux sociaux ba banga makambu te ate po baba yanke non baba yanke te bato musu boki a toucher ka partout ba ngate a yanke te mais mingi parce que baza animé par des mauvais esprits to bango moko ba pena sorcellerie mingi baza bongo ya omo niti ba banga makambu te pa mingi bato on peut niti nene comme si elle touche partout à l'oba. Surtout comme voici là, neni à la qui sa mokilike à l'ingara si la te. Neni à na Sarah baloba on qui balinga si la te. Et mawakaka na certains abakouk
oyo bapesaka mo bamona ba crédibilité loko basi bayeba bino ayebi ke soki ke afingi trop r moko aye na émission moni ti alingi si ende akotelisi la mbala moko bolingi monike amoni ki yebutaka ne boye mpe kipana biso ye te mepa nini ya kosakanela bino et na bi merci na moto ya TikTok oyo bakomi kocomprendre maintenant bakuku oyo bakomi kocomprendre ke makambo oyo ezalaka nango jeu nene ayaka lokola comme éclaireur bato mosusu bazwi mais mingi na bocomprendre te bato yango nyonso oyo bazwa bajeu banani po misusu oyo bokokanisa bango tili bavrai bavrai te bana kati ya cercle oyo batravaka na ndenge ensemble baza bamibengaka bavrai ya sila bisalo yango bandeko na nga likambaki vrai oyo soki nzambe afungwe biso misu tocomprendre ki tosolaka na bademon tosalaka makambo na bato bana nzambe ta mwa lidodo ya kibonzambe kati na bango eza te me nzambe akutana na bango yango libonde na nga mpo na neneya etake une mère nzambe akutana na ye te mabe komela ye te mpo aososola bien te me akutana na nzambe na ndenge solo akutana na jésus christ oyo mokele likolo na se akutana na nzambe wana ezala bien wana à comprendre que non, tout ce que j'ai fait sur le réseau, ce n'est que faire le sale boulot. Na salika musala pour ko détruire, pour ko égorger, pour ko salaka œuvre satana. Nzamba kutane ezala bien. Ndeka babaka que ce sont les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Un jour, il peut aussi tourner bongo. Nous pour Ursule Pechanga. Et Ursule Pechanga a changé d'avis sur YouTube. Ursule Pechanga, Mobutu, ya mona toujours aka likolo, ya mona ke ta YouTube otika na se, ye azana 1 million d'abonnés na Facebook, ye a comme bongo international, akena rejoindre na Nigeria, mais a bossa di ka jouera pe na YouTube. Akena rejoindre na sur la Côte d'Ivoire et tout, abi mona ami tie na niveau moko boye. Mais mutoda lelo azongi YouTube. En tout cas, et ça m'a bêté. On comprend que ce sont les imbéciles qui ne changent pas la vie. Le coup a changé la vie, alors qui qui a des imbécilité, c'est bien. Aïe au coup de sur notre game. Mais ni ma belle Ursule aïe toujours na kibonga. Et na kibonga ngaba tinda ngate, ngaba imposa ngate, ngaboye, ba pêche lover, ba balade depuis 2014 ou 2015. Mais ce que tout le monde ce qui contraste na maloba ya Ursule là. Ursule, on a plus de 1 million d'abonnés na Facebook, mais on est dans YouTube. On sali émission, un jour, même pas 10 000 vues. Ce qui na Facebook, et que bah abonné à vrai, un mot seulement, qui a cette émission, pour que le retard tu seras 10% pamba, il a bon 100 000 non? Style, et même qu'on met peut-être 50 000 vues à Pamba. Mais jusqu'à présent, il y a 10 000 ans qui sont votés. Mais quand il y a reçu le cas Kibonga. T'es Ursule, zonga un peu nassé. Zonga un peu nassé. Moutou ya na vie à sofo omi linga, omi yebana nozali. Mais oya Ursule le que bon makede lolendo. Ndi mon kona ba nene ya lolendo inde mama RTNC inde azasa ba nouvelle yende ne peut y s'il t'a pas la même sac et ma prière nzamba kuta rabino pour ceux qui te passent en tout cas petit bravo na baba kuku lucide oh mutu ezo sala mai les a okoka en tout cas bravo à vous et pour la musala bozo sala na miko peut être tangela bino bien ba écrit ya ndeko na biso mig o ataki na TikTok sur Linda. A comment eboy? Moi na to tinda mission de service. Donc ba tinda bongo Linda mission de service na belar. Abindumba na biso ya olive verte. Bo commissaire star munene kuna. Parce que ya ngambo ya Bellevue ba benga toujours ba kuku non tout ba bonbon na biso bandumba te.
nzoka nde pe ntango bande kobenga mpe linda kaka oyo bande kobenge mpe ndumba nene ya kutu nzoka nde abengai meme lele ke alikango bongo ya sila bisalo abimaka na sila bisalo kaka nene ya oyo abosani ke bongo bafinga sila bisalo ya mabilu siko sila bisalo yango abisexuel donc tokocomprendre su bango te donc linda abande kobima na sila mpe linda ayaki mpe mwasa ndumba siano bango te mais kuna bakomisi esta monene alobi susu ke identité na ye sila bisalo partout jire na zone makolo ya sila ndenge mpe amema ngo kuna na bela production amema kaka makolo ya sila sinon badire na ye moko yango bolengaka ye baolenga nini linda parce que elle joue comme sila parce que abakisi bango eloko moko ezangai bango bapesi bango ndeko na biso miga abakisi encore mutu apesa bana bino mwa visibilité abakisela bango mpe kindumba bomata bokita meilleure actrice na bino lokumu ya sila bisalo ye akosa kosa bango sans esprit wana abakuka mutu te yango te semblage comme tout nango sur les réseaux sociaux te abakuka atiki lisolo na communauté congolaise. Et je profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à maman Yolande Magui, à Bakuka Moussoni, qui te bénisse abondamment et qui t'élève au-delà de tes attentes. Et gros bisous. Et rendez-vous à Washington pour bientôt. Entre-temps, tu profites bien de ta journée. Sokiomati mingi na vie, keba na vertige, mama. Oh, maman leki Ursule, ex-copine, ya mams des Abakuka, amataki, amona ipela kwa na wosome, na wosome, amataki likolo makasi, mais vertige, azongi susu na se, pa bala omona YouTube eza se, azongi na se. Azongi na se pour vertige juillet. Mais dans les leçons, la vie, tout ça va jamais. La vie, tout ça na humilité bandeko nanga. Humilité c'est très important bandeko. Il faut besoin que l'humilité précède la gloire et c'est la solo. Ursule, asala combo. Asala combo, ba yemba ye. Ursule, ba yebiye. Ex-copine, ya sila bisalo. Ursule, batu bayebi parce que ntango Gomez azofinga sila azalaki pembeni wana Ursule batu balobelaka ye parce que ye nde na nzela ya fali apesi ye 4 ans ya visa pour Europe. Ursule batu bayebi Ursule mais Ursule yop na likolo kiti bobi obosko ba comparer pourquoi maman n'est-ce pas que oza mobutu n'est-ce pas que oza ba capacité pourquoi ba comparer oti te ba comparer sur nengo bali obana musala wana batu ba comparer kana kingani na mutu bona ba comprendre ba comparer o linga te ozala comparer na Kevin Sidney chaîne YouTube le ozala comparer na ya Cardozo ne à tout le monde ils ont comparer à tout le monde donc qui m'a dit ko jago na lingité comparaison na kunate na me comparer mutu te ate bi se comparer mutu te mais public kozala pour ko comparer na bateau et ça normal donc qui m'a monté match dans les bandites au lingo qui m'a déjà Ursule ko qui maté et cette leçon aussi est ça pour nos bonbons n'abi que ah né té bolu on a privé bébé pas mère des jumeaux to finga até conseil hein nous on conseil mais ndenge opesa le conseil wana et mingi ko mona ngo na bakuku mingi ba hypocrite akoya neti conseil mais azotaye bango na ndenge sengeli babombo na biso bamati mingi bamati parce que tout le monde parle d'elle bana sila baolobela bango bamati bango mpe aussi bakeba na vertige bayeba bisika nini bazotambola misho aloba yango déjà ke babuzoba na bango basalite na bango ekokole sila ezofingama mpo na bango ndo bayeba ndenge ya kotambola
Et quand pour la bango, si la film c'est vrai, mais une partie aussi pour la bango peut aussi. Donc que badene tant a finga linda qui abimana si là, neli bazala kate hein. Non ba musu bazala kate, ça c'est vrai. Mais mon terme ben néné a déjà ça finga déjà modèle wana. Ça c'est vrai. Mais to beau sanate qui est vertige ezalaka. Yango ndenge kaka mishu na ozonga maloba mishu alobaki ke sila nozo ke bobimaka bimaka mingi te. Oui, c'est vrai, il faut bopostaka. Mais botalaka pe nyonso nde yango oposte te bandeko na nga. En tout cas, nzamba sunga bino bozonga yango mpe na nzela. Les Abakouk vous aiment beaucoup parce que les beaux attachés na sila. Abakouk ba okumisa bino ba osanjola bino parce que les beaux attachés na sila. Et bobo son arrêté ba kouk ba fan ya maman na bino sila. Le quoi bino boza bana o ya sangena bango yango wana bakisi pe bolingo pa na bino. Mais bolingo ba kouk et c'est la no vertige te. Et c'est la no vertige te. Kaka le même zabakuko bali ko tombola bino. O sali makam na yo abaku eka a couvrir yo. Sali makam na yo abaku eka a couvrir yo. Eka a couvrir yo. Le bika même bakuk. Muto ko tshona sa makopa nyati yo. Bo bossa de lokoti. Bo bossa na ngoti. Baba qui aime bien châtie bien. Lelo si la bisalo. Azan a bolingo. A patienter, a supporter. Est-ce que patience de wana? Et continuer car bien pour continuer tant musuku ba le belaka bino ndenge mabe. C'est vrai que photo Naël et ça lango le passé. Mais tu ko loba lilo poto batela aussi à venir te bi lobi ndenge ko zaela te to yebite. Mais batu nyon surtout ba bombo nyon surtout. Bo jamayeli. Nasi Naël yon pe no zana oteyami que okobi batela. Ainsi que les autres bomi batela pour la bien et la maison de production. Néné, yo na ba allié na yo. Bo déjà démasqué. Ah oui. Et là, quand ça a bien passé, il y a des dates. Date à France ainsi que date à Belgique. Néné a beaucoup souffrir, penza. Ah, pour nana penza, je vous assure, beaucoup souffrir. Souffrance n'a bien eu, il y a pas moulaï. Parce que, à part le deux dates là, il y a encore tant d'autres surprises. Donc, souffrance n'a bien eu, et ça. Il y a un merci na baba kou ko ba comprendre ba démasquer bino. L'autre fois, baki ba lembe na bino, ce qu'il camboye, bo distraire bango, bo longo bon objectif na bango. Mais abakuka lelo, yene abakuka lelo, a comprendre ba jeune na bino. A comprendre misa na bino. Misa na bino ya butu, misa na bino ya soloka, abakuka a comprendre nango. Donc et simba lisuti. Donc, mission, peut-être qu'il y a une réunion na bino, hein? To boko ta réunion. Bo ba en tout cas, to meka bango te bana ba koy makasi. Te bana sila ba koy makasi. Ba koy makasi. En tout cas, nenia, pesa sango na réunion. Ke ba nus bo sala ba plan na bino, ba projet na bino et simbati. Pour te nzambe ana contrôle la nyonso. Nzambe aza pena ko battre la nyonso. Ah oui. Et à peine bongo, souffrir maman. Mais nous va préserver yo au sala AVCT. Il y a on des bondé nanga pour passiona te ça passe makasi. Mais vraiment, aux ala mona faut kengela. AVC, comment à niveau AVCT. Donc là, bah, aimer vidéo, commenter, partager. Ce qui est sur ma séance zone tutoriel. Bye bye.